Bonjour na bandeko nyonso bozolanda biso na Poto. Bonjour na bandeko nyonso bozolanda biso na Kinshasa. Bonjour na bandeko nyonso bozolanda biso na Lubumbashi. Na 3XA Production TV. Nde lelo to présenter bino tozo présenter bino quartier na biso Mbamu. Botalaki quartier Nzadi bomonaki ya José Kasongo olobaki belé par rapport à biloko oyo to lakisa kité oyo to lobaki te na quartier Nzadi. Lelo toza na quartier Mbamu oyo abandi na Kulumba si na Pont José. Toza awa na quartier na biso oyo tozosala Mbamu. Donc tobaki abandi na Kulumba awa nde tookende. Kasi tango kaka elevation okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobby lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Toyo kosala lelo quartier na biso Mbamu. Oyo aveni Mukila. balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Toana Kimbau. Biso wana tobusa na Kimbau. Oyo chez Karine ya Brakongo. Na vite soka changer. Chez Karine pe ya Bralima yango wana. Ah toza na Kimbau. Awa chez Patrick. Asi boyebi chez Patrick yango. Là ça ndeko koma oyamba biso ba matanga. Soki ndeko kufeli nde boyaka pa ya chez Patrick. Awa bolem D. Oyo eza bolem D. Boyebi bolem 1 tozalaki nango kuna na quartier Nzadi. Bolem 1 ezalaki kuna. Boyebi papa na biso bolem oyo ya Mutangu pe ya Sona Matika biso. Bolem D yango oyo. Oyo eza D. Donc totambola toaka na Mbamu. Maleme. Tokutana na bakolo quartier. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons. Masa oyo aveni nini? Ouais. Ngungu. Wana aveni Ngungu. Totuna boye, toyebi na biso mais totuna boye par rapport ya toyeba pe soyi pe ba natif bayebi aveni Ngungu yango oyo. Monano tokota ingénieur, tokota tolakisa bandeko Monano. École o asangisa 2 avenues. Tokoma na Monano awa. Bandeko bele bozala na quartier oyo bozala na avenue oyo boyebi école Monano. Lelo tokota na Monano. Tolakisa bino école na bino Monano ezala pe moko te. Mususu toyebi kezala kote kuna ya Yaoundé. Ba lokwa tosali na Yaoundé te. Yango toye awa na école Monano. Monano est formé bana ebele. Monano etangisi bana o baza libanda ya poto. Baza na kati awa
monano yango. École na biso monano yango. Tokota na kati ya monano tomeka kosolola na bandeko tokuta na kati tobeta na lisolo ya monano bien. Donc monano ekanga des avenues. Avenue Otozali na Oelandi. Ah toza déjà na ngungu boko découvrir sikoyo avenue Oelandi boyeba monano esangisa combien d'avenue. Nde tolakisa bino na quartier Nzadi les anges, école les anges esangisa ngowa na nduwa. Ndenge moko pe monano esangisa ngungu na avenue Oelandi boyeba ngo so eza avenue ni. To mekana kokota so ba pesa so chance to solola. Toza na monano biso wana tokoti. Na monano babina biso photo luka cordon mais quand même bon mon école na bino cordon azate bon moni mwana classe ye mwana moga mtazongi classe. Ba natif nyonso oyo ya quartier Mbamu bapesi biso chance menaja si toomona bango penza na Kingabo tozaka na Ndanu na Mbamu oyo toa na Mbamu oyo vraiment toa na Mbamu. Mama, on a venu ni Mbakadi, voilà. Toza na Mbakadi. Na ese bino, na ebi ba venu nyonso ya koto yo menazo tuna po na luka penza ba natif. École monano o tomoni kuna na entrée suite na yango. Aza suna Mbakadi. C'est-à-dire akanga pena des avenues. Ndenge to la bino les anges akanga nduwa na ngowa ndenge pe ye akanga ngungu na Mbakadi. Donc toza toujours na monano bandeko ya Mbamu bozo mona baveni na bino bomona nzela ndenge ezali basala biso prince mo ya malamu ame bakombola yango te. C'est tout jeunesse en élo balingi kaka ki banditisme pe ba vie akuta dire mama lelo mingi na kati ya mangomba bilingi lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango tambe bisangali Tardif yango oyo bisika ba le frère ero basalaka réunion na bango mama nganda pe wana. Donc toza toujours na kati ya Kingabwa, toza toujours na kati ya mabele cousin oyo aveni nini Katambi. Awa toza na Katambi ba le frère ero tosanga na honorable Jokoko Mulumba tosalaka réunion awa makambo na biso nyonso elekaka awa na air tardif. Donc so mwana Kingabo bina meno na air tardif na quartier Mbamu mbala moko tokutani DJ tokosana mo interview muke lelo to spécialement na quartier na biso oyo oyo babengaka Mbamu. Sikoyo toana mo exercice moko boye tokotuna yo parce que toana mabele na yo omeka ko expliquer biso eza mazo za mwana Nzadi mais auto osala spécialement quartier Mbamu
est-ce que rotangela biso baveni nyonso eza na mbamu wana eza exercice oyo bato ebele basouffrir nango mais yo etake DJ na biso ya air tardif mais kana kobetela biso lisolo avo betela biso lisolo bandana na kulumba si place mbamu esuki wana eza exercice. Merci beaucoup. Mpona kobanda mbamu eza munene. Mbamu eza munene mingi pe bayeba baveni ya mbamu te. Mais mbamu eza na baveni po eza deya cible batutu bayebi. Misusu oyo bakisama mike na nsima mais sur 100% ata ba 90% à 80% onga na yebi. Betela biso na mwa 80. Tobandi na kulumba, toye mukila, toye kimbau, toye ngungu, toye mbakadi, toye katambi, toye avenue elandi eza nganga po nganga toza na kayemba tozwi kimbongo tozwi lobo tozwi pete tozwi koboka baka lumbi lukula elandi lumbi kingunzi après tozwi ngana kesi batuke bakasilo eza ebele eza mateme ebele. Sikoyo par rapport à histoire parce que tozosala spécialement quartier o histoire nini oyebi kobanda kulumba ndenge otangi ona ti okomi boye na baveni moi histoire moi événement moko esalama moi aveni moko ezalaka na eloko moko boye ya makasi histoire nini oyo oyebi kobeta na quartier na biso. Na quartier mbamu bahistoire eza mais oyo nayebi tozali ka na aveni moko oyo bando osangisa biso tout bando servi biso kosomba makala kosomba mwa pondu na yo yango tozali na quartier katambi justement na point A ezali lieu oyo biso tout ando okutana oyosomba mwa makala na yo osomi mwa pondu osomba depa munene penda oyo penda esalaki ngabwa mingi bazwa temps ya kosomba makala bien kozwa eloko malamu ya kolia bien c'est ça oyo nayebi no ya munene yango wana. DJ R4 ye mutu abetaka ndule ye mutu aforma bana ebele na kingabwa oyo babetaka musique asalaka awa na air tardif donc bomoni ye nasi tozwi kaka na improvisation aza moko ya basénateur na biso honorable Jekoko Mulumba kotala pena ndenge mbamango ezali est-ce que évolution ezali évolution soki toyebi totia évolution ekoki kozala mais par rapport nde toyebeli quartier na biso oyo tolingai ezala nanu esalemi te nzambe ya kosunga bakonzi na biso baluka babongisa quartier yango en tout cas quartier ezalaka très bien mais toza besoin na évolution mo eloko moko eleka mwa bien c'est ça. Merci beaucoup. Émission baotala partout kwakela biso tangela biso bakombo bato baotala libanda ya mboka. Bon, na libanda mboka profiter pe pesa numéro na téléphone parce que ndeko mo aza pe na numéro na oti bandana no kokutanga bakombo na bango epi pesa numéro na téléphone. Bon na pesa mingi mbote na bandeko nango ba libanda mboka pesa mbote lokola na Jean-Jacques wana vie na ngaza na mikili na pesa sumbote na yemo sénateur Gérard Jekoko Mulumba so mboka matembela simandako mutu akababa kabaka ete alors na ko pesa sumbote na ndeko nanga Gilbert azapi na États-Unis lo bazate mobile numéro nanga eza noka 097 30 98 980 97 30 98 980. Merci toi na air tardif merci bomo na kati évolution ça vraiment ya makasi air tardif ezalaka na masolo libanda mais kindoke salama na nenga mystique to bimisango na kati na libanda donc masolo eza ba le vrai héros de Kingabo to kutanaka awa. Mais bino na quartier to souffrir makasi par rapport à la musique parce que bachela bango prince bachela bango goudron boyebi soki prince ezali
mutu nyonso alingaka atia terrasse na ye. Cousin, on a venu nini? Une fois passé Nganga, non? Nganga. Oui. Voilà, toi na Nganga. To banda ko ya ba spectacle mo ce qu'on pour mutu moko aider biso vraiment. To luka fait na so malaria. Mais ka ko expliquer biso ba événement o banda ko salama awa. To na Nganga. To poussa na vers Kaemba, mais faut to luka grand frère na biso mo malaria. Ameka koede biso vraiment ce qui appelle ça biso événement aye ba place pour nga na yebi na nga déjà faut na lukaye bonjour. Fait bonio. Toza na conception ya quartier Ndanu. So ko pesa biso mo interview no. Fallait bo expliquer biso mami wana koleka awa. Parce que toi na Nganga awa eloko mo ezaka batondo ya ba production théâtre ba mami belé. Pesa biso mutu moko. Polo Baron. Voilà. Merci beaucoup, grand frère de malaria à lobby. À Okokane Marambuana. Donc, tu rôle ka malamoro te photos wa image Marambana ko le ka Nanganga. Awa tozana avenue Nganga. Oh Kinos, bano babita sembamu Kinos yango, Kinos ezala awa. Je me souviens to yaka production ya théâtre ya président Mundweri, pe ya sonam, bayaka wana série wana kike déjà na groupe président Sobe, président kike du président Sobe, bazala na kati ya groupe Kinos yango place basala production ya théâtre. Botala makambo ndenge koma, to wana veni Nganga, biso wana to okende Kaemba. Na Kaemba Fabiola Zalia, Fabiola ye mutakanga pena place oyo ndeko mo ya mwasi ba benga na kombo ya Fabiola espace na yango oyo na veni Kaemba. Wana Kaemba aveni oyo joueur na biso moko Sadam Ilongo. Sadam Ilongo chez bango awa. Sadam Ilongo asombaka lupango awa. Bon na yebi penza ba précision te on dirait achaka père na bango awa. Sadam Ilongo joueur na biso aveni na bango yango. Donc to kende malembe to kutana kaka na ba natif ya quartier Mbamu. Voilà to kende na veni oyelandi. Ya José place ebiso yango sikola mata coin ondeye lo yango lala ondeye sikola mata coin ezala asute nina mona kombo mo awa sikola mata coin ekufa ya José yo lobaki sikola mata coin ngayo na juste ya José Kasongo sikola mata coin o lobaki to ya yango yo za grand frère na biso ya quartier Nzadi. Omoni sukola mata kwa ezalaki awa elongwaka kuna na quartier Nzadi ekomaka awa mais bon elala ezala sute bon elala ezala lisusu te donc yango to tambola mama o aveni nini voilà toana Kimbongo toana histoire mo ya munene awa place Zadino ezalaki biso nde toyebaka Zadino ezala awa me bayeya na biso bayebi histoire oyo banda koleka awa bayebi bar nini ezala po ekoma Zadino toluka mutu bongo awa pembeni ye mutu akoyede biso po boyeba vérité ya veni Kimbongo donc sukola matako ezalaki awa me elala ya José Kasongo
a toluka natif moko ameka ko expliquer biso événement ya awa makasi. Verification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Naluka la forme Shindu nakasi ve toza pena en direct émission pour ça l'interview o expliquer biso mambo awa nde banda koleka na terrasse na biso toleki oza mambo expliquer o expliquer biso awa me banda ko benga manini ezalaka nini biso toleki na biso tozo image ya baveni nyonso nde toboto osala to filmer te yo nde changer opesi biso chance wana toleka awa boyebi bien bando benga ngo elubela ekomaki Zadino oyo eza place oyo balevre héros tobandaki kosala baréunion na biso tant tobandi levre héros ngai nakutiana na bandeko na ngai baprésident Patrick Negro nakutiana na bango awa ezalaki elubela ekomi Zadino nde lelo eza MDD donc espace oyo nde bomoni yango place ezalaka elubela donc tozocontinue tozokende malembe vers na nsima tudi nayebi te so tokofuta ye la forme Shindu terrasse ya mama bibishi yango oyo malgré ve akoki oloba te aokende répétition na ye cousin oh veni ni grand frère toi na lobo donc toi na lobo nde tozo évoluer malembe tokóma na école mo eza awa tomeka kozwa badétail masa oyo aveni petepete école moko eza awa na petepete en tout cas fo tokota Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Donc tobimi pété
otomona école bébé place ezalaki biso wana to continuer école bébé ezali na ETPT malembe tozo évoluer toti na école bébé chef oyo aveni nini toza sikoyo na popo kabaka événement nini eleka na popo kabaka toyebi te ngai ye popo kabaka juste toleki yango kaka boye toza na popo kabaka toza évolue awa ezala na bar mo awa mwa motu mo mpa kopesa biso mwa histoire nayebi ke top 5 ezalaka boye cousin bar mo ezalaka kala awa nobenga nini koda mboka apa koda mboka soda mobutu top 5 ezalaka boye awa koda mboka bon elala top 5 ya pe na biso kale maestro ntongo tosala ondire tosalaki so kiti bona se omona pa pe na biso kale maestro pe ya sona ondire pe ya kufa anga pe na top 5 na ye mo boye donc towana popo kabaka oyo aveni so popo kabaka ondire pe na biso mo azalaka koto oyo kale maestro bon azalaka su na biso te akufa donc tozo continuer toza toujours na quartier Mbamu donc koda mboka yango obor elala c'est selos donc ezalaka selos ndire ezalaka selos nde komaka koda mboka nde awa place tozali na coin awa ya popo kabaka lisume koma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masolo kobangolaka motema ye chef oyo aveni nini lumbi kombo église ozalani paroisse eza ya missionia donc toza na kwa ya lumbi omoni paroisse na biso ya lumbi yango oyo paroisse oyo ya lumbi oyo eza église protestant nde bayebisi biso amoke na mikosa toza na point ya lumbi tozo continuer tozo se diriger malembe si tokokoma bokomona ti pa honorable na biso le sénateur mais c'est le sénateur honorable Jekoko Mulumba bokomona place oyo ye avandaka donc c'est ça tokopusana malembe master oyo aveni nini Kingunzi wana aveni Kingunzi honorable na biso pe ya kala alongwa bulo alongwa honorable Francis Mbengama azali na lupango nemo awa na Kingunzi ndoye pa koma ovanda wana ye moko aza wana donc Kingunzi awa nde akomi na veni on a raisonné maman maître Yudas awa tikotika biso awa kala mingi te maître Yudas awa totika biso donc awa eza place oyo DJ Manix arepetaka awa bana nyonso akingabwa na quartier Mbamu boyebi DJ na biso Manix oyo aningisa Congo banderole na ye yango oyo arepetaka awa DJ Manix awa ezalaka na kombo bar moko boye aotuna mpe banatif bayebisa biso naluka mutu moko ayebisa biso place oyo
tokomi nayebi ke eza soda Mobutu mais fona lukata mutu moko place soda Mobutu ezalaka avenue oyo siko maître Yudas ane kovanda yango oyo Ah, pas bien, c'est Michel, hein? Oh, Benini! Hein, Massa? Toi, na Mouteba, ma Myriam Yeyo, dit au fait, yango, les Aramis balé, monsieur, ils ont un mbumba na coin, tout ça a découvert, il y a cassé na biso. Ahmed Isali yango, Ahmed Isali, oboyo, kakana, Kingabwa, na quartier Mbamu, Ahmed Isali yango. Ahmed Isali yango, mbote maman. Mbote yaya. Ah, toi, na Benini. Avenue Mouteba na point na face à l'église Ahmed Isali. Bon, normalement tout ça la spécial ya quartier na bino Mbamu. To bandi on a question ya évolution ya Mbamu ezali, évolution ndo mona ka quartier Mbamu eza. En tout cas, par rapport au neto zakana ba mayandi na biso, to zaki bien. Na siko to folé lelo moko te. Quartier bébé comment salité, en plus biso neto vandi awa. So bino kuna na poto botongi tongi botaka koma bino ba diaspora banani boya sa ba makamuna kini biso ba ele boma biso biso donc so batikela ka biso carnivore ya pamba beto a très bien biso nde to nye elongwa to alongwa biso batia so carnivore ba to so bada comme ça bato ma bien eloko e déranger biso mi biso parce que toni ma pesa o keneza te toni c'est na mbula bosufra makasi zo pénaliser bino moye bote kezate moi pe bobima ezate kaka bisiko malgré to comme na France mais ezo boma biso ka yango ezo boma biso na reketa kutu mama to zata na zelo nde to zana na mayende et to za boto mona makamabu qualité elek mama yo za na Mbamu événement nini leka na Mbamu ba place nini oyebi ke na Mbamu okutana eloko boye eza eloko nini na kata Mbamu école nini oyo botanga biloko nini oyo bozala na kata quartier Mbamu. Totanga na l'école na biso muke, totanga na Zerial, totanga ba Michoni, totanga ba Saint-Zito. Totanga na biso très bien par rapport na lelo tozomona boye. En tout cas, école comme école ikolonda connaissez. École ikolonda. Zola mama desu koto bana classe bazo ka solo. Ba école comme belé, ba makamo multiple, ba école on peut otanga sama longa te makamo mabe, makamo longa ezati. Ba so ba estima. Bon ko batia so ta ba Michoni na ba Saint-Zito to vanda vanda. Mama tangela sota section 1 tangela sota 10 avenue ya Mbamu 10 ka ya pamba 10 so na za kulumba na bandi bodila makula bodila chai muta wana zotanga na quartier Nzadi wala Nzadi to sengi yo boye na boye boso za na boye obandi mukila to uti mukila kimbao uti mukimbao ngungu mbakadi katambi nganga wena nganga kaemba kimbongo lobo pete poka baka lukula lumbi so na lumbi kingunzi ngaraketi muteba diata kitak okena wamba omona ekola 5G wana place au quartier Mbamu esu c'est ce qui est content na Pont José tangako continue so comme kitari kasilu wamba kasilu ka kwango kasombo baba na subani kwenge to suki wana okena teka okena ka nouveau. Merci beaucoup maman nsala malamu bon merci voilà maman lobi évolution ezate tozokoba lakaki bino na ese bino tokutana malembe na honorable Jérôme Mulumba soki ozala pa na ye mais awa eza place bureau ya Francine Bengama député na biso ya kala place azalaka
bureau pe yango wana eza ya kokangama nayebi te soki bato baza na kati ou pas bomoni prince oyo batongelaka biso awa eza esu te ebukana tozobanga mbula soki ebandi so tokosuka ndenge nini mbula soki ebandi toyeba te tosuka ndenge nini donc nzela eza te nzela eza te biso wana tokita malembe malembe aveni na biso moya mokuse ezalaka awa ya oyo aveni nini kita aveni moko azalaka vraiment mokuse donc kitare yango oyo aveni kitare yango oyo tokende malembe malembe tolaka bino toyesa bino na quartier oyo eza quartier oyo mama na biso nani Eve bazali bavandaka honorable Jokoko avandaka Bonjour. On va venir ni Diata. Ok, Diata. Tozonga soto silisi kuna tozonga na direction oya kati malembe malembe poto évoluer total pe ba événement oyo le kakuna na direction kati. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ana wenzambila. Neba benga wenzambila. Tata, excusez, où avenue ni? Avenue où? Ahmed Sali. Donc, entrée où akuna ne bima boy. Ok. Ahmed Sali en haut. Tozo évoluer malembe malembe. Oh wenzambila yango oyo da wenzambila yango oyo obo wa wenzambila ozo évoluer donc so oza ozi mutuka na zandu epa mama bazali bande toyoka pasi nga ko confirmer te o mama bazali ba yango awa balobaka ndako na ye to lupango na ye asomba yango donc la précision vraiment po banatif ya mbamu balali mpenza balali baza te bavie na biso baplateforme moshindu ne pas oublier Dadi Kabongo mobala pembe ndeko ya Olga Kabongo tomeka wana otuna entrée oyo so babenga yango nini mama oyo eza aveni nini Kasilu ye mpe mdake boye towana Kasilu aveni Kasilu
aza boye aza pe boye nde tozo évolue malembe Kasilu tokende mama oyo apesaki biso explication ya baveni bokoconfirme na commentaire si réellement aza na raison par rapport ya baveni ya quartier na biso ndenge apesaki. Lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné. Ah, namoni aveni loi na vérifier si réellement yango mbote mama mbote oyo aveni nisi lutuna nde bakomi loi wana eza loi te oyo loi oyo lutula donc loi koto oyo lutula koto oyo donc ekabwana bongo nde tomonana na bacommune mosusu koto kombo aveni mosusu ndenge mo mpe na kinga bwana mbamu toza bongo tokusa malembe toni tokóma pa ya le sénateur honorable Jokoko Mulumba nzela oyo nde amemi biso na EPPSK école oyo bandeko ebele botanga Maman, excusez, hein? On va venir. Bonjour maman, s'il vous plaît. Kwengu. Tu n'as pas venir, tu n'as pas comment venir. Kwengu. Kwengu. Ah, tu as venir Kwengu. Kwengu yango ekoti boye. Lo yango to sisi kuna. Lo. To évolue. Ah, ce que tu as commis et pas ya monsieur le sénateur honorable Jokoko Mulumba 48 heures soso ya mboka matembele ya simandaku nde résidence na yango oyo. Toza na veni Kwengo ye mta sukisi aveni ya suka ya quartier Mbamu. C'est-à-dire so tokoti kaka boye tokoti sans fil. Donc bomoni kuna na ngambo eza pa ya monsieur le sénateur honorable Jokoko Mulumba le sénateur ye kuna aveni Kwengo ye nde mutu asukisi aveni ya quartier Mbamu. Mais to lakaki bino to yebisa bino to koma na EPPSK EPPSK pesa na Mbamu. OK to ke na EPPSK bandeko botanga na EPPSK o bozaka libanda mboka bongo na pe call na bino après to kozonga na direction kati malembe. Donc à ce que to mo kende EPPSK mais pas na nem takaboli biso Pont José o ba benga Pont José. Donc avenir sous biso mais pont yango oyo pont oyo pe ekaboli biso so okoti kuna okomi na mamusu awa nayalaka bino ba différence ya ba quartier awa na quartier
mbamu oyo tosali mais soki nakatisi kaka boye naleki nakati kaka pont mbala moko automatiquement nakomi na quartier oyo tokosala quartier sans fil donc tolaki bino ntango tokobanda quartier sans fil tokobanda yango awa donc nazongi na ngai na quartier oyo na bandaki kosala oyo babengi quartier mbamu po tomeka kolasa bino PPSK si tokende bisika oyo tokoevolue pont José yango oyo awa moto abundelaka biso monsieur le sénateur basalaka misala ya kokire awa kosala misala awa donc c'est ça biso wana sikoyo tobandi kozonga tokende na école et PPSK. Soko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon massé eveke moko na lobi tozonga na lelo Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poet. Azan a raison. Nzele me mabise PPSK yango yo. Merci beaucoup. L'isoume comment nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Malembe tokende PPSK tokende école na biso wana
de sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye, ya Yesu yakana yo. Voilà, ils sont en école. Et PPSK. Mais il peut se lever avec un rôle tout mini. Institut Saint-Kizito Yango. Kalatano et PPSK. Voilà. Saint-Kizito. Donc, école Nabiso Yango, Totanga Awa, Botanga Awa, Bande Nabiso à diaspora, Bozana Poto, Saint-Kizito. Au Babara et PPSK Yango. Donc, ils ont venu maman, on a venu ni Boufundu. Est-ce que Boufundu est dans le quartier Mbamou? Hein, Manzenze? Au moins, tu commis dans l'école Nabiso et PPSK. Tant que tu as l'appel sous le quartier Nabiso et Manzenze. Toya pena en forme pour découvrir les sous école na bino na kati ti libanda donc Saint-Kizito yango et PPSK yango biso wana toya kipo bo mona yango o mona au moins ba otonga ba bâtiment ya sika quoi. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Kwa konya alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu iko sanzame kala biso batu asumu eleki kozongela kaka zambe etika hipokrisie etika hipokrisie Meme tokolata pona ninyo toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Vérification des Écritures avec le pasteur Godin Poy. Azan a raison. Okoti wenzambila. Swana wenzambila. Olukata mama moko. Kuna ko tuna question. Après ça biso image. Pourquoi va bien en wenzambila? Mama, Mote, Owenzambila. Kwani babenga Owenzambila?
Hein? Banoteka bambila awa. Nzetango ezalaka wapi? Oyo place yango ezalaka oyebi te. Ah mama. Yo bonoteka mbila oyebi te place wenza mbila ezalaka. Mama ayebi te place nzete ya mbila ezalaka. Mbote mama. O wenza nini? Ya mbila? Kwani babenga ngo wenza mbila, babi nzete mo ya mbila ezalaka. Ah, faut le ba bien quoi. Ba maman nyonso bavanda bayebi te pourquoi babenga wenza mbila. Mama na bien wenza mbila mo abi nzete mbila mo ezala. Ah ngai. Voilà EPD Kingabwa. Ama ekolo babenga ngo nini? Mama. Kala bano benga ngo nini? 5 Kizito. Institut Magrandel. Donc place Tozali awa. 5 Kizito. Institut Magrandel. Donc juste là na wenza mbila. Donc bana baotanga na libanda wenze. Na nzelo pe bazo sala ngo. Nzelo pe bazo sala ngo malembi. Wenzambila on peut tina babenga ngo wenzambila yebana te. Place ni banzeta mbila ezala. Yaka nzeta mbila la moko. Yo ba pesa on wenza. Banote ka mbila obeka nzete ndemu. Banote ka pembila. Na pesa wenzambila. Okay. Kabo bobebisa wenze. Bobebisa wenze faleka bambila pesa lebele bino kokoma na bandunda. Donc tu comprends que wenzambila eza par rapport ya banzete ya mbila ezalaka wana nde mapesa ngo wenzambila. Na quartier Nzadi, quand au Salaka, mutumoko déjà ebisaka biso levé potazo, asinalaka biso ke direction avec en haut direction ya Coet. Coet a expliqué biso déjà que na pillage tant bato bayibaka ba biloko, bana roya oteka ngo juste kuna na coin. Mais ba pesa direction oyo direction ya Coet. Donc so vous comprendre bien, ba osala déjà ba caniveau. Calamité na bokasi ya monsieur le sénateur je koko mulumba bomona ba makadam awa ekokota. Donc c'est ça on dit ça correct mais na qualité mamu to kita malé 3000 à bar mo 3000 ezala à place pour mon église o bande ba osambela 3000 atanga bandi mama na ya ba kapela banini asala pe 3000 amuro awa na bandinga ba kinga bo. Et ça, le pont à Massa, c'est un côté où on est Jonathan. Le pont où il y a des coconaïs. Avant de rappeler, il y a un bon place où on a créé à Andé Zalara 3000 ans. Les sous comment on perfectionné. Ma gamboto boya kilo.
motema nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise masula kobangolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme lobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Donc topromettre bino déjà tosala kingabwa na mobimba nango nyonso na sens que bomona bisika nyonso oyo bino botanga bosambela bisika bowana kostafe parce que lelo na mbamu bocomprendre ndenge toévolue na mbamu. Donc, tout ça la penza nyonso. Pour mettre bino déjà tout ça la penza nyonso. Donc, ne bisika nyonso bino boyebi. O bino bovanda, o bino bozala, to kita manzenze, grand monde, sans fil. To sangisa ba quartier na nyonso mbala moko na journée moko. To préférer to banda on penda ba 8h 9h. To évoluer na bino. Donc, parce que Kingabwa a tellement mouni. Oui, qu'il y a un Kingabwa à peine un quartier Kingabwa. Kata Kingabwa, à peine un quartier Kingabwa. Donc, awa neto okende boye okomati na Michoni. Yebi Michoni très bien. Bisika oyo tokutana na bino. Donc, avenue moko mema biso Michoni awa. Si tu comme un mission mais tu as nani bo découvrir malem mais c'est biso ba venir nyonso auto sala a auto leka awa to leka kango déjà na balaba munene moya opesa susu ba kuma venite botala ka quartier na bino botala mbamu na bino ndenge koma donc prochainement tu sala quartier mbamu ndanu oboyebi kuna côté ya Silfo bato basala na Silfo ba beta coup de main ba journaliste. Donc, vous en avez bien. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole.
ete balingi biloko na ye tombalola komakolela nolola nakamwe mingi lolenga bandimia lelo balingi lisumu koleka biloko akolia balangwe masanga koleka molimo santu olapesa bango na nzambo ya bongo ye tala biso bato toikotosa nzambe tala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi Posanene tokolaka pona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole Toudi botemo masé eveke mokona bana kina bo nyonso bayebi molembu boyebi molembu peku molembu yango so bomoni très bien vous remarquez que si sikoyo bato bamelaka na kati molengu yango oyo juste na kayemba bomoni molengu na kayemba molengu peku na molengu yango oyo wana kayemba donc kuna toti balabala munene mini Congo kuna na balabala munene awa tokende na direction na biso ya correct. Bonjour à président Negro Madila, j'ai dit bonjour à vice-président Dadi Kabongo, grand frère mon Pepe Kanza, Chantal Limbondo, Negi Limbala, la femme Mouchindou Magia Boy Koloba, avec quelques répétitions, Chasse Boana, Tara Vimbo, la fille propre, hein? Olivier Bamani, Olivier Serpent des Rails, Mambote belé. Donc, les vrais Romo Bimba, au moins il est tardif. Mosali na nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili Direction oyo nde awamema biso na mission. Donc tokende na mission
awa toza na veni oyo ezomema biso Mishoni. Toza pembe ya Mishoni oyo okutani na Océan d'Afrique. Papa Océan. Mbote Papa Océan. Bien. Maka tikela ngana na vete na mwelo mwasu. Papa Océan. Pepele. Lelo toye na découvert ya quartier na biso Mbamu. Eza pe mabele oyo vandi. Mage outa libanda ya Kingabwa. Na outa libanda ya Kingabwa tinga za mwana Kingabwa ya Tongo. Nazaka na Kingabwa kala mena zongo. Uzaka na quartier nini? Na banda na Kingundi. Na Kingundi ezaka Kingundi ka quartier Mbamu kaka. Na Mbamu. Siko papa ndongo zalaka na Mbamu na ndenge omoni Mbamu lelo. Évolution ezali papa ndongo bandaka kala na ndenge omoni ngo si lelo na ndenge ebebi ya. Ebebi makasi. Quartier Mbamu ebebi. Ebebi makasi donc. Mais na moni Mission quand même asali clôture. Clôture. Mission basala clôture kala. Parce que clôture ezalaka te. Clôture yango ya kala mais. Ya pasika. Yo. Omoni ngaba mingi eza ebebi pona mingi. Mambo ya ba ya transport. Zele za soute. Zele za exact. Zela ya royani, zela ya nini ya exam si okoma na nini kuna. Donc mabulu bade mapele donc nzela bien oyo bakoma oyela oyo ya nini ya PTP mais mbula mpe so ebebi so mbula ebeti kuna mpe koma arabe pati mais mingi oyo bato nyonso bayaka mpena oyo ya Kingabwa examu wana nzela ezala suki nzela ezala suki me nayokaki babake bazobongisa osi baobongisa sela baélection sela baélection bazobongisa babanda mpe deja baprince me natalaka makambo yango ekatani évolution ezala suki. Merci toyaki lelo spécialement pour la quartier Mbamu. Tokutani pe na yo toye apo tomona Mishoni. Mishoni pe oyo bande rebele batanga awa bande rebele pe basambela awa. Donc lelo toye omona. Mais na beto na moi chocho, je tape que mona Mishoni. Mishoni. Pesa boule. Na beto na moi chocho. Mishoni. Mais Mishoni na bato rebele batanga et puis ba école ya Mishoni nyonso. Bato ebele batanga na école ya Mishoni donc école yango nde ebeba atonde mo bakiri ebukanaka eza lokuta te yo tanga na Mishoni te na tanga na Mishoni. Beauté. Voilà. Beauté yaka. Je tanga na Mission. Otanga na Mission. Comment on a? Beauté. Makudila. Makubiri. Makubiri ya kama Wakongolais. Kama Wakongolais ada mulobo. Maku. Mutende. Papa mna za mulobo. Ado za mutende côté maman. Côté maman. Donc la session à école na bio. Karabano be ngo Mishoni, skolele komani. Ezanga Mishoni. EP4 et comment école à l'état. Bofuta Minerval. Bofuta terre. Et comment école à l'état.
Mais ama oyo so complexe scolaire Kilanga, c'est école mususu na kati. Ah, et kabona boye. Ah. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka qui banditisme, pe ba vie à kuta dire. Kilanga ne owana. Kilanga ne owana. Misho ni nde photo baluka boye. So nde buka na boye botanga ga boye. Botanga wapi? Basal o nde ya sika po batongela bino yango ti mishoni kasi par rapport ne tomoni bâtiment oyo eza batongela ngo mwa kala mingi te yo dezo tanga ye awa ti donc oyo nde basali ya kala yango oyo oyo kuna nde ya sika yo sale na bino nde yango oyo sale na bino nde yango oyo wana 5e fo mata 6e donc mati 6e donc olongwe na sale okoma na sale wana kuna lelo oyaki te mpona bakaye bo baningano botanga na bango baza te wana baotetani madame okimani mpesanga lidame mona lia tutela mpe mona lia okimani sa mpe mona lia beta oyo ya sika wana ye mpo tanga betanga lidame mona lia betanga misoni babalola yango yo otetaka bon balola ntango mpani amoni ke panzani oyo boteta yango te bateta yango na ndenge ya boye tala boye otie boye moni boye abima mobimba bongo abima mobimba bino nyonso botanga ekola leta olongwe pwani alongola mpo eza ekola leta bovanda combien na classe ba 30 bozalaki ebele na basale za ebele lelo bozongi classe te ok mishoni yango oyo bomona basale oyo donc so na comprendre bien basale oyo ndiye batonga wana babeton te nde batongela yango babeton oyo kosoutenir yango bacolone oyo etelemaka boye ondire ezala te yango bomoni epuis eza pembeni eza na zelo epuis zelo wana ntango botonga sale po boyeba ndenge nini ya kokota na profondeur na babeton de façon ke bozala en sécurité mishoni yango oyo oyoki so mbula ebeti bamire so mbula ebeti bamire ekweyaka mais eza mama na risque mpona bana au moins oyo batongi mopanzi oyo bomona ke basala vraiment na moins esprit moko boya ya se komi awa 6e awa eza mpe fermé donc évolue moi quand même par rapport à Koto. Au Koto, ils ont un problème. Donc, paroisse n'est en haut. Place Basambela. Place Basambela, Kakunat. L'église va venir en haut comme on y
mwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikodosa nzambe kala biso batu asumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi bosameme tokolata mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole tout dévote mon masse eveke moko na lobi tozonga na liloba nde ezalaka etoko C17 etoko C17 ezalaka awa kobanda awa etoko C17 ezalaka awa donc espace oyo nyonso ntina kwe awa etoko C17 tozotala mishoni ndemo bomoni mishoni ane ezalaka etoko C17 mais na kala mpe ezalaka na nkombo nango donc ozo évolue Kimbau Mukila Kolumba nde place tosukisi boyoki ba interview ba mama oyo batangi ba kombo ya baveni oto uti bomoni Wenzambila bomoni pa ya monsieur le sénateur Jokoko Mulumba bomoni bekol tolakisi bino bomoni beglise tolakisi bino bomoni mishoni bomoni batu oyo falaki baloba o pe bomoni te bokomela biso na ba commentaire. Cette fois-ci so tosali Kingabwa tokosala sous quartier moko te nde tosali mbamu tokosangisela bino ba quartier nyonso oyo eza na kati ya Kingabwa na quartier Kingabwa boyike na quartier Kingabwa tozala pe na mageto na Kingabwa Izam torape na quartier Kingabwa na kati ya Kingabwa ye moko tokolasa bino yango bokodécouvrir kuna ba Sengonza bokodécouvrir be PPSK bokodécouvrir makambo ebele na kati. Lelo nde tosukisi toza na direction ya Koet tobetela bino lisolo ya Koet oyo eza biloko bayibaka na pillage to bayibi biloko na pillage ane na koloba te mpo nga azalaka mwana moke banda koya koteka yango nde awa nde bomona direction oyo to pe place oyo babenga yango direction ya Koet nde lelo tosisi makambo na biso nyonso lelo awa bo s'abonner bo partager vidéo bandeko o bomoni quartier na bino bomoni lupango na bino o pa moni lupango na bango te comment la commentaire to kende tina lupango na bino to kosala bandeko interview pona lelo to succès awa na lasi bino awa ezaka etoko C17 bar moko bana ko sangisa na bandeko ya est kuna na bandeko ya l'ouest ndenge to benga yango nde to salaka awa ko ya osangana awa pona lelo ngala bino tosuki awa na quartier Mbambu.
Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zongana yo. Koluka, baboye. Ya Yesu, ya kana yo. Ipambole, ipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Talabiso batoto boyiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Talabiso batoto boyiko to santambe. Talabiso bato masumu eleki. Tozongela kaka nzambe totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Bato ya mokili balobi balingi nzambe. Balingi nzambe te balingi